tunanga na lingina tuna le seigneur de la ville ponga benga yende ngwana Chantini na tuna yo na mona ki mutuka ngona mola oriya ko bamba mabulu ke ko sala ka nzela mbala moko mabulu bozomo na kati balabala na biso na ezobota mana e bandaka ndebe libulu amuke li doucement kwa muke o li doucement muke na soki to bambia mbala moko te mbule ye et bagisa mi de souti la français ben en nid de poule et l'on nid de poule comme étant on nid de chien donc comme donc mon nid comme tika bambi tinzele katani ya mwande siko to lobine to boy ma boula mi kemi kana e botamaka ba ben en français anticipation donc pour du boula de botamate faut to banda ko bambango to bambango ndenge nini atami tu résoudre kana balabala to kangi balabala temps sous 5 minutes ba produit wana machine wana et là ba produit moko sika yango esenga moto te kaka boti wana mbala mondo mona inde baseki expérience mukolo wana ti yango obambi mutu ke badi kolekana directement tuna na gouverneur à Kinshasa po toyokaki ke ba machine moko ye pona ko réparer banzela ko banzela na ndenge po réparer loko aneti balabala rond point ki Kwanza et bebi makasi siko na place wana ko réparer yango te c'est mabula on tozo bongisa te ki ça c'est tellement monene tellement monene créé nous sommes tous ces bateaux qui ne malembe. Alors question est là tout le gouverneur. Aza pour ça bansera mosusu ati mosusu nde na tanga ki bansera mosusu net la banda 8 décembre bloc bombe qui bloc ce qui mbula ebeti oko le kate be mutu ka ko le kate moto ko le kutu te. Papa Gentili tango ziki bokonzi na ye. Aza ko la assemblée provinciale comme c'est qui bokonzi ba pesa ye budget c'est-à-dire ma coquille pour abandonner ça musana voilà mazela qui teke ba pesa ye budget pour abandonner ça musana la place au abengi victoire les boulot mo ramener lesaki place na mai za bosoto na place on dit matin abongi sango sur 500 ou 600 mètres ba beti yango béton donc mbula na mbula tan ndenge nini soki place na be ba jamais pour place na bongi sango mbula na mbula ngazaki conseiller technique là ba administration de kana ki wana to bongi sa place ata mbala mine mais beba toujours là mais surtout tout bétonné ngo malgré dans ma coquille de la guité toké na matete di sous devant parquet ezali di sous ndenge moko to sa musala ya ndenge moko na place na pona ba kinois stocké di sous babalo abenge na elengesa pona ba ndebra biso ke de makala ba kota ka bumbu baza ko sur na place abenga ngo de destin siko to fungolo di bango nzela to réhabiliter pe nzela na banda venir kasabu ti na baba na ngiringiri zaki ko beba bakasi pour que na wenzo abenga wenza mariano zaki impossible balabala msueza pour que na yolo yaki impossible to bétonner ba place to zaki ozala passe ti na baba na ngiringiri siko toza ko fungola elengesa et que no mati na na bypass na côté na rond point ngaba déjà tout ça dit 2 km déjà il y a béton donc volonté à ça là ils allaient tout d'ailleurs cause la budget ministère provincial il y a TPI il y a vu la Kinshasa bazana programme mo pesa pe na mesa na ngana na ko talango basa pona baba la o ba ko bongisa basa pona baba la ba en réhabilitation totale réhabilitation partielle baba la peut to fongola ben to ke nango malema nayokaki na télévision tout ça là na sepela ki na makambo on loba na télévision alobi ke azui idée ya kobongisa les 11 communes ya Kinshasa pona kobongisa ba mabulu tout ça est-ce que hier kokoka atali mabulu nyonso tout ya tout le 11 communes ya Kinshasa 11 communes ezaka pona ko permettre biso de signer contrat na ba partenaire tous na bango mais il y a ba balabala ndé tous hôtel ndé ba balabala minene avenue Laurent Désiré Kabila to benga avenue Kasavubu no ba balabala surtout place za koleka na commune to tangi commune Ngalema to tangi lokola commune na Kitambo ba commune lokola na Kasavubu ba commune lokola Kalamu limité ba commune banzela ndé za koleka mais chaque fois avant ba sala misala et y a un programme ko bandoleka na mesa na awa to bi ke balabala tel ba ko intervenir na place tel ça donc identifier ma boulot surtout président balabala ti tant ba ko surtout correctement ba équipe sous président pour noter la musalango est-ce que basala gango na ndenge longo banito basalonga di kolo est-ce que moi ezalité à consommer bangé mosuté à sombata bangé et surtout on l'occuper qu'on recruter ba quinois aux autres ba quinois et pour former bango ba exactement on est une très bonne chose papa Gentili ndaki ndai pas suma mituka ba ici avant suma mituka il faut maîtriser technologie pour maîtriser technologie tous les bâtiments bazaka pembe na yo na basa il a déjà biloko ngwana kende bato na bazoyon au sala bango pendant 6 mois ben mbula mobimba botala nde bazo sala technologie ngo
pour yo moko et la technologie ango ba former ba tunayo bon après ce que la biso mbongo nde tozo ango toza na procédure na processus ya kozone ba bitu ango na avant kozone ango nde ba imposer biso to travailler na bato baza ko maîtriser ango ba kino baza la calme bitu koya pour la nini papa gouverneur ali ko travailler kaka na ba libanais ba wara ba étranger tangela ngana ba libanais boni bazuma bakisha bana bana katakisa ça biso nena papa gentili de toujours politique na biso il ba na biso awana ngana domaine technique nanga assez ibisanga entre libanais na mwana mboka so bazali ndenge moko pona mwana mboka pour sala musala yango mona ke mwana mboka moto za ko accompagner biso 10 secondes na ville eza le rôle à 10 construction to ça ene musala na auto tangela bino elengesa bato baza ko sepela nango to ça ene musala moko ya venir nani mongala na ville bato baza ko sepela nango bientôt zo sala biso musala tout autour hôtel de ville donc to pesa privilège boso na bana mboka ko sala musala malamu